kei ya. Okay, bye. Okay, bafana nokola la nga kei to mona na. Okay. Okay, nafunga ngapa funga moko. Sambongo Otoyi Bakayepa à Sandrine. Oui, ça c'est déjà 5000. Essaye déjà. Essaye déjà 5000. Mais oui, puis tu sais que na 3 jours. N'est-ce pas tellement si j'ai dit ça qui biso. Il faut que ça 10 000 na 3 jours. Ningini comme il tourne yo ok ni kuzambongo pa na ye. Alors zika kamonta ya mukie. Ini susali pesa nini? Osali nini? Oui, il faut que ça 10 000 na 3 jours. Yo ke ni kuzambonta mukie bongo. Yo mwa tene ngana zwaka ngana zaka na musana ngai po zaka na musana yo umita tamashidi azuya ka siko suki ya beti yo mbata ngape na obaksa pona osa makamunini olingo peksa ba program na biso nyoso enis mama pardon ne sho déjà pardon na tu na ngana ukini kozali siso e me pona nini ozika muke pona nini oyokili mawa nana ipa kite rosa oyokili mawa moi si ma bébongo yo kale mawa mom tozaka mutema mabe mutema makasi yo kale mawa yango no ziba mutaka ka muki ne sho pardon ça limsangai enis ngakutu ina ulimsa ote toza ka tita kama si jita ya awa webse o saki yoboko menis masanga wana oto melaki jo wana olangwa ki bien alangwa ki toko Namona kyo ningo langwa ki bente nga mutu na langwa ki. Nga langwa ki. No langwa ki bente. Langwa ki bente. Langwa ki bente. Tatoma jigrita women yo ibi azo yana onte. A woman pensa. Na oze ka katina yebisa ye nyoso oto sali kwane ninga ko sepela oyebi. Ninga tatoma si ko sepela na biso. Na ko silkate ke na zweka mbongo. Wana problem na wana putu ko tsanga na katite ngana sili musana nga nyoso o tata masi jilita epsinga nga epa na nga akosipela makasi yo ozuru ba problem ma ba problem na wali ngona uza monta monke pa nini wewe tuza kaka 200 yo kene kwa nini 50 ndako wotike mbo ba tubaza te tata masi jidi ole tala ye mbo wana Balik na nga. Yewana. Ça va? Ça va bien. On peut pas ramasser tokos lelo Bon na za kusipela. Namoni? Baza. Bayuma wana. Baza ki bo sufai ba ona butwa. Nento sala ki bango. Mama pa kamela paracetamol mutu ezo beta. Mutu. Kifa mela ka pozomba mo. Biki. Sandi na gamba la mukina ko fa sandi te. Makamno so mustalenga no sa tambe sandi na ka pozo ku fonega mba mo ke. Na ba ni mo susu. Ya solo. Do mutu pende beti. Mutu e beti ye nento mela ki masanga wana. Mona kite video na kangela ki wana nento zo mela. Atu kabio. Na chaka motema na ngepa ya bino. Sikoyo mituna iniso ya saraki. Sikoyo yo sakimi. Nazaki ka bon mki pona eba kiteke zaki tour na ngai. Uzoi combien? 50. Uzu ka 50 livres. Toma ipse ngai posona babeata mbata. Non comprendre ni makambo. Mo comprendre makambo na ozi linga tembo zo comprendre. Uzo 50 ndeni. Wewe ke jusque na kana 5 000. Nese ko 10 000. Ya solo, ya wana na ipse ki epe. Omona combien na kata saka o mabi? Omona combien? Mbongo zai combien? Epele. Mbongo belo zo 50 ndeni. Ko ni ipse se paganga nyoso. Kwa so ndeni. Musiko yo falo ko ede o so peti. Ezaki tourne ya kende. Tourne ya kende ngana zaki awa kaka. Mosi wana banikira kubana kuna ngana zotana na ngai TV na zo dungule kaka. Ye ni ke classe. Tokena ki classe. Tokena ki te. Rapport ba pesa jour. École bazong sa kibiso to bana au na M1 na école zong sibiso le. Ya solo.
bokenda kate bosukola te naisi bademe tosolaki wana tosukola pe te bosukola pe te naise bino fu me nazomona naomona biloko ya ndako ezaka ndenge ezali bakiti nga azosepela yango te nasi bakiti ote po ezalaki trop cher papa na bino abimisi mboko ebele na bakina bakuta bobukabuka biloko sikoyo bakiti oyo bo nazomona yango ti sikoyo ezaka bien Ini fallait qu'il bouge qui tu sais le bon jump le colo sauter au sac à le bon sac à na capino machawa au bel signor le bukana e bukana e bukana nyoso e bukana hey sikoyo o bosala lelo buki bakicho yo fo buka tu ile kicho makole buka yo sikoyo ta mama bino ko ele kaka na cadre jete ba ko no sac na jana bozimo gilet mo so ko mbezi pour passer banini pour faut que ça on a à zéro donc le on a la kiti pour passer on a désordre donc on a le bureau et tout ça pour sakana hein suma be ko gami ya bino et ils sont bien police police boko si ba makabo ba beti biso ba sali bo ba te ba bibo so ba bi ke wanga ni ko ba sa bien l'autre ni ba sa c'est le côté comment dit na c'est pété pour na bon na c'est félicité c'est la mbongo ebele na mwasi wana mwasi wana azalaka ndoki ndenge azalaka nyonso nakangeli oyo nasili okado na kati ya chambre nanga so okei nyonso kuna nga aoyeba mama sa ye bona kumsa bango ntina suka nga bana nga baosouffrir bana nga bazanga tata bazosouffrir na nga zozwa mbongo azosilisa na Sandrine na famille Sandrine mana raison même nzambe ya likolo apesa nga raison makambo nasa nzambe asongi nga raison makambo Sandrine aosa zeno papa bino alerne ya na ba 2 heures mama bino bakona ya liboso mama no papa ya kaka liboso après mama ya kaka papa ya liboso d'abord c'était nga funa qui est déjà nga funa que ce que que il faut na zwa na ina poso moni kwa na kia moni papa bino la taki moi ensemble moi la taki ya jean ya mushidakina alingia on sko bana kenda fu pesa nga funa qui est liboso ko pesa nga ida ensemble ça tout ni poli place exacte ça me ko chale makele police mona kitu déjà on ça on la personne singa ningo kalinga kuka batu yebi on a un thème bien c'est que maman nous a bien té yo na bi soki bo moni yango ndesiko abela ka mutumba na moni ya na moni yango siko na moni yango siko natuma kipa masanga ala biti te osana ashamuti ni na silikaki ako sawa achote mo ka na me bana kala ako sawa mo te je fungo l'esprit seconde na bani komona clair moni komona nyonso mama mabe za motema mabe na yesa bido mabe na za motema mabe mais siko bo sala ebongo mutu wana pena na mebeti ete sanini mutu wana ko beta ye sanini ko bano bela bana sanini ko koma kiol na Londres ona la Sandrine akoma na suko to kitisa ye to kisa mwasi wana to kitisa ye toma sizala kame motema no siko na ise bini bolonga bolo baba ya langage mo musuko na nda kusu bango baye wana so ka Sandrine ba langage boko maka ndeni boko na bolo basuma kama logique te donc ndeni boko sa tunyo na bia ta tchanga l'aise au copion déjà donc tchanga l'aise boxanga kuna yo nini oh bongo penda donc complètement na papa la takina ke nikuzelo siko na ke nikuzelo zongo déjà na tiki sta kina ngamo na kochongo déjà ngosa na tete donc zongo na montre mama bino na montre no na ensemble no la taki ya Gucci wana na kwa na mo so de suki amileki mundu kibona on a dit quoi là non je vois mundu kibona na chambre pasteur rêvé ça va Baza naza bien bongo yo ouais ça va na bien libanda yeah maman za maman za tena papa za te oui avant para nini non naiki to partager ma parole ba kozonga bientôt ou bien ne ba kozonga mais bako
Ne ba oya kala te. D'accord. On a causé la bango. Yes. Bonsoir. Bonsoir. Shalom, ma soeur. Shalom. Ça va? Ça va bien. Effectivement. Nabande koluka. Tosolo. Gai. Oui. Yonde nabande koluka. Ma soeur. Muta délégué nga eza pasteur titulaire nga, pasteur V12. Naza second pasteur na église Océan de Jésus-Christ. On est en église de Bino, je ngani na kati. Oye baso ya yo na kati. Ngana zana Nice. Tokoka na misu muke avant que ne. Faut que nous ça là. Yeah. OK, musala ta ozala au nom de Jésus-Christ obligé. Mais parce que naza na appointment. Problème Moni za ko auto sabasala nzambe. Na appointment bazozela ngai. Naza na retard. Soza makasi bouger nga na biso au nom de Jésus-Christ, je te commande au nom de Jésus-Christ obligé. Kende musala tout à l'heure. Tu vois, bon, passer à venir de n'a pas passer à venir. N'a pas passer à venir. N'a été pas dans le délégué. Le problème est allé, papa. Nous avons un problème dans le Pour avoir un endroit où on a un soutien. Ah, problème dans le bibliothèque. Ça me fait ça. N'a pas une bibliothèque. Ce qu'on passe à venir au délégué. Donc, quand nous sommes tout bon de là, avant de bandeau solo. Seigneur Jésus-Christ, yo lobaki, to tcha na maboko na yo, e bandeli nyonso o tokosala. Nasuka nyonso o tokosala na tche au nom de Jésus-Christ. Ma sœur nalobaki zonga au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, zonga wa okubouger te. La Bible me dit, la Bible déclare que j'ai l'autorité de marcher sur le scorpion, sur tout esprit démoniaque. Au nom de Jésus-Christ, je te commande, toi esprit démoniaque, de quitter ce corps. Au nom de Jésus, na kobo na Yesu, molimo nyosa mbindo, molimo nyosa destruction, na telemelio. Longwa na nzoto yo, oza na autorité te sur nga, oza na autorité sur yo parce que j'ai en moi, c'est lui qui est au-dessus de tout. Je te commande maintenant, sors de ce corps, sors de ce corps, au nom de Jésus. Oh, je te commande, tu sors de ce corps. Maintenant, sors de ce corps. Sors de ce corps au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le feu dévorant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit démoniaque, toi, sors d'envoûtement. Je vous commande de sortir de ces corps. Ces corps appartiennent au Dieu créateur. Ces corps appartiennent à Jésus-Christ. Sortez au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, vous sortez tout de suite au nom de Jésus-Christ. Que le feu du ciel vous brille. Que le feu du ciel vous renvoie au lieu de la vie. Au nom de Jésus-Christ. Vous sortez de ce corps. Vous sortez tout de suite au nom de Jésus-Christ. Je vous renvoie très loin. Je vous renvoie dans les déserts. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci d'envoyer le feu. Merci d'envoyer tes armées. Merci d'envoyer tes armes. Détruire tout ce qui est diabolique dans ce corps. Au nom de Jésus-Christ. Oh, merci Dieu. Merci Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Oh, merci mon Dieu. Merci pour ce travail, Seigneur. Merci pour la délivrance de tes enfants. Merci. Fasse le travail. Que le Saint-Esprit remplisse ce corps. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ce corps est scellé au nom de Christ toujours vivant. Aucun démon, aucun esprit démoniaque ne possédera ce corps. Plus jamais au nom du Seigneur, plus jamais au nom du Christ toujours vivant,
Plus jamais au nom du Dieu créateur. Ce corps est scellé, ce corps est rempli du Saint-Esprit. Maintenant et à jamais. Et l'esprit de guérison remplit ce corps et guérit tout ce que le diable avait détruit au nom de Jésus-Christ. Kobangate, ma soeur. Kobangate. Kobangate. Tu n'as plus besoin de pleurer, ma soeur. Nzamba sa kangolio. Nzamba sa kangolio, ma soeur. Nzamba sa kangolio a limbishio. Nzamba sa kangolio. Les autres senga kaka, ma soeur. Au se répandre. Au tout de la mago, ça va. Dieu t'a déjà parlé. Dieu t'a déjà parlé. Jalousie. Jalousie, vous êtes ça, Kinga, papa. Yakova. Tout ira bien. Assieds-toi. Ma sœur, na miso ya Nzambe azar ezarate. Nzambe nda atinda engana délivrant. Tu n'as plus à pleurer pour apogner le quoi à moi nanaï. Alingi tellement mingi. Et tout ce que moi je te demande, c'est de te répandre, de témoigner, de dire la vérité. Papa, ça me l'a pas la paix. Merci la sambeli pona yo. La tiki nyoso. La tiki d'aïka jalousie. Et d'aïka jalousie, c'est-à-dire na opesanga mutema pasi papa. Nbanda kolinga ete pongawa. Libale zo simba te. Libale no sina zo zo bako ya bwe bakie na bango bako ya bwe bakie bazo botanga kaka bana oya boti bana ke oya boti bana ke. Sani na vai na mobile nande kona ngaba vanti kai bazo bota. Makamuno sinde kona o sana mutema pasi, mutema pasi. Mutema ndenge bana ngaba zo sufui. Ndenge na zo sufui bana na ngami bana de bazo kimanga sufui yango na linga ka sandinte. Yango na baki na baby sabano. Na baby saki bango na biscuit na vuta ki yango pona pesa bango. Ki ça limbisa. Izaki Zabo. Izaki Zabo, papa. Nzamba sa limbisio, ma sœur, lève-toi. Non, non, non. Vanda, ma sœur. Vanda. Vanda. Nzamba sa limbisio. Tu es pardonné au nom de Jésus-Christ. Sikoyo, Nzamba lingio salilaye. Pour partager l'évangile partout, pour le peuple nyonso pour yebi ete yebaye. Les lokaka. Tiki nyonso. Les lokaka papa. Ne t'inquiète pas, quand on a eu à sceller au nom de Jésus-Christ, démon mon côté, esprit mon côté diabolique, il faut posséder les choses nous autres. Quand on a eu Sandrine, nasali mwa moso babe mingi mwa moso azana innocent papa salinye lokote mwana moso batasala ka nyonso akosala na belle famille na ya sala ka nyonso na famille na biso papa asungaka asala ka nyonso tuna lingi na zwaka me motema mabe likunya mutesalinga boye papa na kosala lisusu te nzambali misanga bana na ba innocent abatu na bebisi bango pamba nzambali misanga motema mabe kaka mutesala kinga jalousie papa bonde la ponanga pona zo souffrir na vie na zo balate Bible lobby diable a arrivé akoko ya na vie na yo a BBC pour provoquer jalousie pour yo à travers motema mabe wana pour ça la mutusu mabe. Donc tout cela est banni aujourd'hui et puis c'était l'esprit diabolique qui était en toi ndé banda ekotinda na baïda bon. Donc yeba que vous êtes délivré au nom de Jésus-Christ. Et Maman Sandrine Akoya, pour Senga et Bolim ici, de manière appropriée, mais il y a que vous êtes déjà pardonné et délivré. Merci papa, merci papa. Beaucoup fille. Non, pas confité. Il a juste envoûtement, tango longwe, tiki bango un peu fatigué. Barola mukatika, on va se reposer. Yeah. Parfois, force il y a Saint-Esprit. Force ya moto nzambe so ekoti na mutu etika kaebo Rosa elles vont se réveiller tika bango va se reposer. Merci papa. Non, sengande nzambe merci. Merci Seigneur, merci. Barola mukatika il va se reposer. Ça va? Tu veux bien? Rosa, ça va?
Asseyez-vous. Asseyez-vous. Sandoki. Osalingana linga mama nanga ite. Napinga mama nanga na komune ya solo. Yo pesa tata mwasi nanga muto osalinga boye. Osalinga pesa boye na sana onini. Na sana onini pesa imuka kila mama ite na sana. Eunice. Tata mwasi nanga ya. Limbisa papa limbisa ngali. Rosa. Eunice Rosa. Et loko na oye Sabino est très important pour retenir. Et loko banaye kosala à travers tata mwasi na bino Judith, ils ont esprit diabolique. Nde sala ika envoûté bino, alukabo bebisa foyer maman na bino et tout. Mais en ce moment, elle est délivrée au nom de Jésus-Christ. Ndenge mo na bino. Bible ezote abiso pardon. Ayez le courage ou cette volonté de pardonner tante Nabino et Dieu va vous bénir encore plus. Pardonnez-la. Nayebi ka sali bino mabe mingi. Nayebi ka memi bino na mabe mingi. Et na osenga bino mi bali bo pardonner ye. Na nimi sinangai me pasteur. Ce qui esprit wone kotaki yum takinaki kosenga to ekote ka mbala moko. Te esprit wone kote la ki à travers biloko bapesa ki alia ke pa. Dans hier abanda et banda moi kale banda âge de 10 ans. Donc ndenge nzamba kangoli lelo c'est un témoignage pour na bato belé. Écoutez na 10 ans. Oui, à âge de 10 ans. Écoute on a 10 ans ngai omoni ngai ndenge nazobotama. Ba 13 ans wana nyonso olingaki ka okotela ngango siko. Limbisanga mama. Bolimbisa ngai mama, bolimbisa ngai boza bana na ngai na tata mwasi na bino bolimbisa ngai. It's a devil, it's a devil work. It's a devil work. Please forgive me. Find your place in your heart to forgive me, my children, please. Toko yemba nzembu pona kokumisa nzambe na bien wa sali biso lelo. Et eza façon na biso ya ko remercier. Elonga ezali na makila na Yesu, alleluia. Elonga ezali na makila na Yesu. Elonga ezali na makila na Yesu, alleluia. Elonga ezali na makila na Yesu. Délivrance ezali na makila na Yesu. Délivrance ezali na makila na Yesu. Natiki sabini kalma, natiki ndakateko na nakani, merci. Mipesi mobimana masumu na kosala lisusu te. Na utsuta sabini mobulu te nzambe. Pasteur bode balimbisa ngai. Nzambe alimbisi yo. Eunice Nzambe alobaki tolimbisa bao basali biso mabe. Et si tu le fais, tu démontreras que tu es un enfant de Dieu. Levez-vous s'il vous plaît. Oui, en battant Sabino. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci. 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 Oh, merci Seigneur. Merci. The devil is a liar. The devil is a liar. The devil is a liar. Merci beaucoup, papa. Merci.
Nzamba za nzamba inite ma chérie. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Merci beaucoup. Nettoyer copé ça merci na ba fan union surtout ya Enis and the Rose. O batala bango ba sepela na bango. De copé ça bino merci na ba commentaire na bino to tangi nyonso en tout cas to sepeli. Mais le ko to lunga to loba ki film auto sali eza histoire vraie. Eza histoire vraie ba pesa ki ba Rose pour ba tourner yango. Yango monte tourner eza histoire vraie. Tata mon César Dokité, Rose na Enis ba mela ki pe ba 20 eza ki juste comme baza ba actrice. Il faut vraiment incarner rôle na bango. Yango mona ki to sangisa ki moi ju to sali na moi nini mais ezala ki 20. Na yebi ke bato ebele ba beta mabaku ba bi ke bana ba meli bana ba baby te bano baza vraiment bien éduqué. Baza bana moko vraiment baza exemple na communauté na biso congolais. En tout cas baza vraiment bana moko exemple. Si bon mon ngana ndimi ko ya ko sala na bango boye c'est que na linga bango makasi baza bana mo malamu. Baza bien éduqué. Donc, bah, mais là, qui a noté, ni diambo, qui juste bah, céleri, juste pour tout incarner rôle. Tout là, ça vraiment histoire, on a des là qui est histoire vraie. Et donc, bête à peine, c'était, qu'on peut ça conseil. Donc, pire, yo azate. So qui kaka mutu, oh, au moins déjà, linga ba parents na yote, linga pro linga yote, a linga pe banana yote, ba maman, ba parents, tous à la vraiment be careful. Tout ça là vraiment attention na bana biso na ndaku. Mutu non c'est-à-dire ko kota na ndaku te. Ma belle face, ma belle sœur, ma belle famille. Bana bandeko na photo linga bango. Totika ba caractère wana eza histoire vraie ça la makina famille moko et ko ça qui vraiment pito pale na famille ona et suka ki pika ndenge bomone suki bo nzambe vraiment asala ki ba miracle akangola ki relaxeuse zonga ki toko na famille ona yango tobi lisolo ndenge za botoko tika ngo te photo pesa pe batu mususu o bazana ki diba ba comprendre que faut bazala sage. Bon, to batela kabana mama nzela mususu ezate soki eza nzambe te. To batela bana sona nzela prière ko pesa bana conseil et bana pe obazotala ba Enis Rose obotala kabana na yo sabino mama soka zate bilial yate o tata mwasi o mama le kaleka kiawa o bilial yate soki moni mama pesi yo code landa code a mama pour makama mabe eza vraiment ebele. Donc o ba betsa ki mabaka sala ki moi c'est le wakati ki diamba ya solo. Donc il bolimbi sa biso mais il fallait qu'il toujours tout incarner rôle. Tout ça qui n'a soit te fout toujours tout là que ça réalité on a les alaki yango moni salama ki bon. En tout cas merci beaucoup ba bisous nzamba pambola bien na ba commentaire no so bo salaki que to c'est peli mingi donc merci beaucoup. Merci beaucoup na batumia so o batala ki video o yana hivi ke bato bele pepa nenge mama jidita oti ya koloba bato bele bakanisa ki to malaki masanga solo ezaki kaka ji fanta wana ya rouge to melaki on kaka to chake on kaka pe to zaki ma masanga ya rouge pone kende kaka ezaki kaka scène o to bana ko sala nenge majidita oti ya koloba bato ninga kabino mingi ngana za actrice na sala ka na za actrice na tourna kana V12 TV, Océan TV, donc na tourna kuna soko beti groupe Océan V12 au moment nga V12 kwa nzambi donc tourna kuna hinga kana na loba soki mutu moko aye na ndako na yo ala yepsi oyepsa mate ki aye na ndako na yo ala pesi eloko moko akolia faute ozwango te faute toujours oyebisa mama na papa toujours pona soki aliyesi eloko mape okosuka wapi okosuka pesa wapi kasi voka opoya loba ngana sana nzala te oloko moko ka pona relaxa bango ke ongo ozwango te bobombi yango olaxi mama na bino tanga roya olaxi ba parents na yo bana bolia bilia te mabe ezali en tout cas eza na kosenga lisusu mingi vraiment ba to sunga bana oyo bozomona na ba prière baza vraiment na talent moko extraordinaire na kati na bango to soutenir bango na ba prière kambe atia loboko ba kende liboso na musala na bango entre ba prière place bozali botaka bango ba prière ba parents bolinga bango ba fan na bango to soutenir ba prière to ko senga bino mbongo te mais to senga bino mingi eza soutien na ba prière ke ba continuer na ngo boy ba kende liboso en avant et ba tobitala ba tambala no su bayaka ni les sens fait. Merci.